Bonjour la famille, bonjour, bonjour. Bon déjeuner de ce matin. Coucou, 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 bon déjeuner, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien, Bande Konanga. Bon déjeuner, bonjour la famille. Bonjour la famille, bonjour, bonjour, shalom, shalom. Shalom, Nabino Nyoso, shalom, Naba homme de Dieu, shalom, Naba chantre de l'éternel. Bachalom, bisika, bisubino, lelo lundi, lundi za na fatigue nango bande kome ningana, telema, kende ko sala, musala maman, musala papa, en tout cas, et puis, ça rappelle force, ça rappelle bonne santé, ozui, moi, mon pepa libanda, comme on appelle ba collègue, et l'on la rappelle moi, ba stress, na ba souci. Donc, telema de konangai, musala maman, musala papa, ceux qui musalo sala kolinga angote koti kalawana te sala formation mususu changer musala voilà quoi ezaka te basala musala pona mbongo te basala musala pona ozala bien ko sala place ozate na ozana stress et ko couper ce ko pesa sur maladie inconvénient ya musala ezali so ozo sala place eza stress ozo sala musala place ba air eza tellement ébélé corps na yo ezo kokate. Donc voilà, au salam salam na kanda et au pesa yo retour ya mabe. Voilà, ou bien salam ya makasi, bambula na bambula, yo kaka utilisa la force mingi ya Congo. Sala boken donc te mbula na mbula yo kaka konik te ajmo boye ba misala mso ezara ya mo bandeli ya vie. Au commun ajmo salimo formation. Au commun ajmo bossemo msamo boye ya moi easy voilà quoi et ça va bien donc bare bonjour na bino lisusu yenge na bande konapsia budu dia Congo na église en PV ya Longo et puis boboto bondeko na bande konapsia église catholique salam na bande konapsia ba musulman voilà toute tendance confondue boza bienvenue na sous les baobas. Bande ko bo like vidéo bo partager ndenge katoye awe zanango lelo bon matin il y a pas d'audio na otia audio mokote na ekola musaka conscience ya bana na nzambe et puis conscience pe ya ba pasteur et ça la biso bien na journée ya lelo bande ko na ngai to zota mingi te bomoni bino moko ba audio moko izoleka ya pasteur babenga kayeba msu pasteur to benga kanga na benga ka pasteur ce peut prophète, ce qui peut de la nation, il y a Denis Lessi, oyo, bakoti conflit na pasteur Walesa, binomo boyebi, pasteur Walesa za koni, pasteur prophète Denis Lessi pe ayebani. Ba ojoane zobima parce que ba jeune, ozomona ba jeune, bazo sala ba kumoko boye, soit ba pasteur bazo utiliser bango, soit bango moko bazo luka bakisi pe bazo simba ba jeune ebele parce que musala ezate na mboka na biso passe ezan penza makasi eze loko moko te ya ko kanga miso et puis moko soki nazomona ba jeune na mboka na biso bamsu ba okende na prostitution bamsu ba okende na kuluna bamsu bazo kende na boye en tout cas ngai nazo condamner bango te parce que mutu nyonso alingaka lia mutu nyonso alinga zala mwa bien yango bomonaka na bapoto awa bapesaka mwa social ya ate eza ebele te me ntango bapesi yango bagarantir yo esika kotia mutu na yo lala oyo bapesi yo ata 400 euros bapesi yo ata 300 livres okoyeba kolia yango ta mwa malembe kolia ata 10 livres par jour et koki na kokoka pona nini okende koyiba te okende koboma batu te omoni ndenge ba mindele ba kalikilaka mais siko bande konanga botala kaka kuna olali olamuki osala bamsuku to sala salaire ezate osala pete salaire ezate ba mama na ba papa bazotala na kaboy ale ba papa mususu babota bana basi na ba mama musu bakoma otinda bana na prostitution papa musu to mwasi na osala kindumba azotala na yalobi e osala nini papa musu azotinda mwasi na ye akende ko séduire
papa locataire a koufela mwasi, atikala msuka na bana, ou bien msuka atikala imona lupangu, azoba locataire, ya bimana ndoka munene, akoma ina ndoka muke, akoma mama locataire, akoma ubimana ye, pona papa locataire, akitila bango ndaku, ou bien soit, bafutate. Bozota la niveau, batu bakomi ko se livrer na péché à cause ya nini, ya mbongo izate. Alors, ce qu'on pasteur, l'air bozo kocha église na bino, bozo teya, kindumbe za mabe, moyibi za mabe. Est-ce que bozo na côté na likolo, bato ba simbi mboka, pona batu wana batika kindumba wana, batu wana batika mabe wana, il faut na likolo na sommet, na gouvernement, etambola bien, eza na souci ya batu wana. Soki botali bamboka oyo mingi batu bosa bakindumba bazosa ba désordre bakuluna otala botali na Haïti bamboka mo ya pasi oke na Congo pasi oke Brésil kutu bapesa bango balobi $50 donc moto nyonso azwa $50 na chaque na mois pona abunda la kaka soki ekoka te mais botala nde mboka neza na criminalité. Siko Congo bapesaka eloko mote. Bayebi kutu te soko zalaka na Congo. Ovandaka na mboka na me bango bayebi na bango yote. Siko bandi kuna ngai bana wana mike tango babimi bayebi ke facilité eza ko simba kisi. Ba magicien babimi ebele. Bana wana tango babimi bayebi facilité eza kindumba. Bana basi bamsu bayebi bana basi bana mibali bakomyo facilité eza kipede. Tala ndenge babimi na mboka na biso. Et cause à la première pays, il y a ba deux fois, et eza Congo. Babimi ebele. Ata soke na Angola kuna, bazana bango pe, ya bangolais. Mais osoko landeli bango penza. Bien au mona source na bango ba congolais. Mais ebele baza ba congolais ba kekuna. Toko misiko ko panzana. Na France, ba deux fois ba ebele ya ba congolais. Pour nini ba uti na ona mboka na biso kuna. Tango sa misana kinango. Ata ye na France ba pesi moi 400 na ye moi 500 na ye. A continuer ka ko sala ba kindumba wana. Bande kunanga parla na lina lobanini. Ba pasteur oya binene oyo. Ba komi ko utiliser ba jeune. Boke na ba église na bango bomona ba jeune na protocole, ba jeune na chorale, bazo yembisaka ba jeune garçon, bazo ko utiliser bango, ba futaka bango peti, ba emsu kaka moi aide ya $100, moi lemsu pe le côté, donc donc ermo kaka ba pesi bango mbongo ba sombi biloko kolia, bazo ko utiliser bango. Mais ba pasteur on a ba aussi bazo s'enrichir, bazo komaka bato mbongo, mbongo ebele, mais bato o baza pembe na bango ba aider bango te. Sikoyo lelo yango bomona toso koma na ba scandale oyo zomona ba pasteur entre bango na bango ba lingani te. Mais ba roya na église bazo te ya biso bolingo. Boto lingana biso na biso. Jésus Christ atikeli biso loko musute kaka amour. Bon amour wana pona biso bato otozo ya na église na bino to lingana entre biso na biso fo bolingane ute et pas na mino ba pasteur. Mais bon ba église mususu neti ba combat spirituel kuna balinga kutu bolingo wana te. Soko ye na église oyi balobi ba ngoku balobi ke eza église te. Mais au moins ba tupe dimanche ba sokoli balobi ba ke église. Mais mukolo église alobi eza église te. Eza boye koye kola komba, boye koye kola boye. Soki bo silisi bokeli na ba église na bino. Ou bien bo bandaka na ba église na bino a boye koye kola ka combat spirituel. Mais batu bango ba commission pe église. Bo komi kuna balobi mutu nyonso aye azana ba problème na ye. Na ba famille, na banini, na banini. Donc awa ki camarade ezate. Pona oyebi muto ozana ye pembeni te. Oyebi état d'âme na ye te. Bande kunanga. Donc boke outi l'église catholique ba ote ya bino bolingo. Obolingana
na suka balobi bo pesa na mbote bo pesa ni mbote na église catholique bo pesa ni mbote mais lero bimi na église wana aucune église mususu baote ya bino séparation mama na yo abala te lokwa yo si obali kokende kuna te ozo malédiction donc mama ngo oyo ya bala te abokoli na mbongo oyo ye abala laki na mbongo ya femme seule yo koli lelo komi parce que obali ale mama na zaisu na tina te pour ba l'église balobi que ta bache séparation ale mama wana passion yo surtout à salaki à investir te moya bomba mbongo na ete que non a sali yango pona bana akalobi lobi bana nanga ba osunganga bana bakomi bakoli balobi te biso to ana poto awa eza bongo te ba musupe bana Afrique bino bobote biso te poto za esclave na bino bandi ko te bana ke baso bozo sunga ba para bokomi ba esclave ba para wana oyo ba sacrifier ki mbongo na bango pona bana lelo makasi esili balembi bana wana ba osunga bango te bakimi ona ba église ba Australie wana mama te bazo salaka ba ye nango tina poto awa bande ko bolaike boyo kangai bien ndengo zomona dans 10 ans dans 20 ans il y aura même beaucoup de mamans oya ba femme selouana libanda bazolana na balabala tangu bana wana bakokola l'état kati mbongo tout ba oyo bazwa ki chance ya kovanda na bandaku ya ba social gloire à Dieu mais oyo bavanda na bandaku privé ebele baolala libanda alors que bana na bango batangi ba classe à bien bazana misala ya bien bazo gagner bien tam su pour balongola ka 200 euros ou bien 200 livres ou bien 100 livres basunga ta mama na bango ba bakisela keta chaque mois bo salangote mais ba préféré ba pesa mbongo na ba pasteur donc ba matea o bazote ya bana na biso ba matea o bazote ya ka biso ba génération na biso pe belé to boyi ba parents na biso to boyi ba to belé alors que bango moko lelo ba pasteur bazana bango na bolingo te parce que comme on a pasteur Denis Lesi na walesa koya na cher pasteur walesa batu balongwe na bandaku na bango si je na ye na lelo batu balongwe na bandaku na bango na ba moto bino bo bomoni Kinshasa ninge zo tonda mai bomona ka mokili nde komi ko tonda mai même bomona na Paris ndenge tondi mai batu sikona ba mai wana ba courant eza ko beta ba ezopela ba moto na banzela ba mai ezokoma électrique beni ba yana électricité électronique c'est je crois blo mo bongo mai ekomi na courant mais bande ko nga bato na bazo risquer na ba moto bato bazo kweya chaque jour na Congo na biso bato ba kufa kana baliwa moto mais président pesa ba même pas 10 000 pas même 5 000 mais au mona mwana moko kaka kufi azape congolaise te ba bimisi 100 000 ba pesi donc pays moko zo comprendre te ba pauvre bazo komaka ba pauvre ba riche bazo komaka ba riche siko ba mama wana ba bimina ba moto ba risquer ba vie na bango na ba papa pe ba bimina ba moto ba msu ba koti na ba 207 ba msu bazo kepe makolo a osala ba inéditant avant de soko kotanga baso kote nini masami en église ya walesa abetaka makolo akeko sambela azongi su makolo mama wana na tata wana ba ye l'église ba vandi boy pona walesa ate ya bango ba audio oyo bazo salela ye complot et pas ya Denis Lesi ale bino bozo beta maboko walesa azaya nzambe te comment yo ko ya koyana ba audio pono ya kote ya batu maloba nzambe otei bango esili nango après osali
babenga kango soki osali nini de presse na yo azana ba journaliste azalaka na ba cameraman osilisi wana oke na bureau osali émission omemi ba jeune garçon wana ba témoigner bozwi émission bolexi na réseaux sociaux mabe kozala il faut lekisa bango na share liboso wana bato bayaki yoka liloba nzambe mais yozo te ya bango kisongi o Denis Les asali complot o yo asali yoka te te bango nani. Et au contraire bato musuku bayaki wana bako baso ba criminel bako sali lo lisu complot très très bien. Audio wane bimi Denis Les azosala eke bato mutu mobo asala ki témoignage pas na ye Denis Les abengi mutu ango alobi na mutu ango aleka na média aloba ke témoignage wana eza ya lokuta et puis Denis Les azo proposer mutu wana $50,000. Bato combien bakabelaka Denis Les mbongo bakabelaka ebilamba bato apoto awa bozo koma bapana to vivre na bapasi bana biso ba oke ba université to ko kosunga bango te mais tozo tinela ba pasteur ba mbongo pona ba pasteur wana bake osalaka ba kuya ndenge wana ba utilisaka ba 50,000 na bango pona ko détruire muninga mususu parce que témoignage yango to kene to zonga eza pe témoignage ya lokuta eza la moya mobali wana yaki pe na nguma o pona ngai pasteur wale sape aza ya nzambe te baza na biloko na bango su bakiti na bango su ba mesa na bango o basimbaka o basalelaka basamba batretaka bia balongolaka bambasu basalaka bamakambo ebele parce que soko landi penza na fond omona ke biloko ebele basala na église wana eza na nzambe te. Donc bango bazobeta maboko bazobeba ke bango na bango banganga Denis Les pas nganga ya basakata kuna siba bakisi o ya bando salela batu chile le comme ça le kwa liboma na yemo kuna su wale sasiba su bakisi ya baluba nyoso basa ezakaka kisi contre kisi. Alors yo mutu ozana yo moko kokota kalem su biloko abongo te kokota ka bikota kota te oya aussi batusha pamba bandeko na ngai bozala na bino agité te bayebani na butu na bazana bango ba camarade na tango bakenda kokuta na ba président de la république baza ba camarade bakoya ko embrouiller bino pasteur walesa ko opsala pe faux témoignage ba yokani pena walesa noko lekisa mutu na faux témoignage yoko benga mutu wana okosala boy to sala boy to monter likambo moko boy to distraire bango lisu makasi entre temps au lieu batu ba dindi mboka na biso dindi ba plastique etondi ole batu ba vanda balobake batu bazobela ba jus bato bozo sala ba jus boluka solution ya koyebisa bato wana bazosomela bino bosala ba jus bayaka kozongisaka milangi epai na bino ou bien place nyonso batie remise de plastique place mobo batie conteneur a munene ba conteneur pona kobwaka ba sachet na ba milangi ba jus. L'état est capable ya kosomba ba poubelle minene ou bien ya kosalisa ngo kaka ba poubelle moko minene ba tiongo na ba coin ba komi uniquement pour plastique et sachet. Bazo boaka kuna na kati parce que ba plastique wana ba sachet wana so boaka ngo ezo kota na sa mabele eza imperméable. Alors l'air mai ezoya ndenge nzaba sala mokili na biso mai tango mpe yaka mabele ezomela yango. Mais si ko tango mabele linge mela yango ekuti ba sachet ekuti ba plastique mai siko ezokende na sa mabele te ezo bloqué mboka pe basala ba terrasse te. Ole batu ba lobela yango ole batu ba lobato sala nini mobali moko na mona une émission moko asalaki mobali mso lobi biso na bazayi ou bien na mboka mobo na bosani
sachet ba plastique on ezali sauté tozo fabriquer lango soki biloko nini alobaki donc ekomi kutu rare donc soko za bango oloko tiango soki ngo tekela bango bale sikoyo na Congo mutu andengwana lekani na émission ole bozwa numéro téléphone na ye bo benga ye osala kango nini mukomsu leka olakisa banda pe ko former bato na Kinshasa former bato na Lubumbashi pona ba plastique wana ezala kalisu na nzela te ndenge bato bakoma kolokota ba mapapa pona mona mutu abwaki lipapa ezala te bana mapapa bazoleka babikana kala to ande biso to zokolo mona okute ne bende na nzelo betili baku lelo ba bibende ezala te bakomi ko créer lango ba makambo ba plastique wana pe bolukela ngo solution bo banda ko récupérer yango bobondi bozo lambi yango lisusu ekoki ko bimisa ba singa ekoki bimisa pe ba mesh ka ba plastique wana ebimisi ba mesh bato ba filtre yango ekomi ba mesh o ba benga ka synthétique kasi basala ka ona soko tumbi yango ekomi ka plastique ti soki mundela zawana akosala ngo lobi chino moko oya abadi kosomba na ye nini ba milangi wana akomi kosala na ye yango akomi oteka na ye biso toujours distraction na ba pasteur Denis Lesi na walesa bango so baza ya nzambe te ba yebani eza makambo na bango basali yango eza kumonte na bango walesa sala boye tengo ko pesa ngai Denis dans zongisa boye ba audio ko bima distraction ko kota bango bazo ko distraire peuple ale bino bo vanda wana distraction. Moi quand je vis ça je dis ça c'est la distraction. Na batu ba ken église ozo distrait bango. Matin ezate moi ba jeune garçon bo ba konda santé maluga ezate bazo le kanaba audio Denis le sasala ki boye ale yo papa mobimba wale sape ozo le ba conscience na ozo yebake biso de to distraire peuple oyo. Mais vous allez un jour payer hein. Les ventres affamés n'a point d'oreille. Un jour peuple on est côté les mains. Boko mona makamba ko sala bino. Un jour nzamba ko kota. Arola musa même bibembe. Pona ba ko beta bino bato bo nyoko la population na e. Ce n'est pas bien. Yaya bo like bo partager. Na komi nanga la souk émission. Bon na makamwande ngwana. Ali bozo sepela nango. Ah, bomoni, wale saza nzambe, bomoni pla Denis le sasali, bato Denis le sukuna pe, oh, Denis le saza nzambe botika ye, Denis le sukuna pasali mission na ye. Bandi ko ba okosa bino, ba ye bani ba solo la kabali yake sika moko. Denis le silola komi poto, kende zonga. Entre bango be ba pasteur, so bali yake sika moko te, jalousie ko bota makaka. Yazo kende ndenge ni. Ye kutu église se kufa nango. Donc baza wana do baza na bango ya nzambe te. Bango moko entre bango ba jalousie. Oh ko ka Marcelo kuna bazo solate na Moïse Mbie. Moïse Mbie kutu bakota conflit na mai kalambai. Bakoma ko bwaka na ba jeton. Bakoma neti ba pasteur mais bakoma ko ba musicien. Ferré na Fali Moïse Mbie na nani. Pouani Poni koko sa peuple ya nzambe konyo ko la bana na nzambe boye bande kunanga. Eza pasi. Bo like to partager vidéo. Vraiment bande kunanga yi ba audio wana na boyi ko tiango na émission na ko tiango te. Ce sont des ezabamba kande ba olo ba maki onana bango ba pasteur. Est-ce que Denis Lesi penza akoki kozala ko jalouser botala pena ndenge wale sazali ndenge pe église na ezali nde Denis Lesi o jalouser. Est-ce que bato ba leki de wale sabazate poni ye Denis Lesi yango a jalouser voici l'homme te pona nini a sali ba comploter ya ba ke no détruire église à Moïse Mbie ba église a minene ezakuna akino ko sala kaka ya ye wana te ba ye bani bosala attention
bazande ko faire bazo lalisa peuple bo biloko yo bokoki ko loba boloba te bino boloba na bino kaka buzoba buzoba na buzoba alo longwe na yo peuple momboke ti l'église a passé walesa pona 1 heure 2 heures d'ita ba pesa ka témoignage ya batwana après bozo ganga amen amen obimi na yo pe okena ndako siko bonzambe oyokini eloko peuple mawa otali ku nan transport oyo komel l'église te otali ku tuteke na ndako tiki eloko te olieto ke sa bilanga na yo olieto tikala no na ndako prier na ndako osala bilanga na otali boso lupango ba mapango penye surtout ba teki ndambu biso to tozokola tozaki na ba terrain na ba lupango batongi boza pe botikali pe na terrain bozo kona biloko biso to banda ko kona bandunda ba pondu ba masango banguba melelo même ndako na salongo tala terrain bato ba futela kuna basala te lote boko na tandunda blo ba kona raté mais les biso to na lupango wana to banda ko kona pondu ezalaka wana ba pelouse lelo elo côté même pelouse ba tchete bozo mona situation bon c'est triste c'est exemple compliqué bande kunangai vraiment sala bilanga na yo le mususu ko sunga yo mbule ko beta wana obuki masango na yo obuki bite kuteku na yo osombika mafuta na mwa Thomson bite kuteku so sali mukala mobimba oteki moitié ndambo etikali bobadi ko lia na ndako okoni soko nini na yo eloko te na kei akbamsuku tu commerce akangi mbangu tango prière ekoki akangi commerce na ye azana RT ke abanda koteka de 8h à 17h ou bien de 8h à 18h te akoma ko kata pona na ke réunion ba mama na ke iboy entre temps commerce ezo chité yom tozo kineme mutu pende comme tina suka biloko bando teke belé ande ko tina mbongo ba osomele na lomé akomi ko teka kaka biloko kaka na tipe akwe tipe azui AVC tipe akotanda kwa koma ko bela ao bandoki te yo moko mibomi tango moneki déjà commerce bandi ko kweya souci ekoti yo epe AVC olio timba ke ba nazoteka ezamuke bato ebele bayaka nde ko soba biloko na bapokwa tango bango pe bakei baluki na bapokwa siko bandi pe ko somba mwa lipapa mwani olio yo tika la neti na Maroc bakangaka magasin te 24/24 baza koteka mais bino bozo kanga avant po boke ba prière ko sambelanga na ko pekisa mutu te ngambo ko na sambelaka ngambo pe na sambela na ba pasteur mais fo yeba tana yo neti ko yo allez na kimi na ke na musala te parce que na ko ta jeûne prière mais c'est quoi baba musulman kutu ba kota ba 40 jours obiso to kota kate mais ba kende misala bon botika la malam makambu ya walesa na eza distraction na peuple eza makamba buzoba bango bibale ba faux pasteur ba ndoki wana musu pasteur momba choko elonge beta ba caché wale dani pasteur wana soki Denis Lesi aye azoninga aye poto skoyo le kaka na ba chaîne pona ko bebisa bana poto bandi ko ndanga bo sala tension mutu moko tazo ba mbongo na ye ao kabela ka Denis Lesi sombela ka bilamba azolo ba complot na mango bazolo ba 50,000 ok biso to bananga na yana poto na siba na $50,000 te na maboko na yebi ke na lia onyo soto osimba eleka 50,000 mais na kangisa ngoli boke boite mais yango sko yazo ba kufuta ba bandi allez yo mwana poto sko so bomoni walesa zwa 50 zwa 100 zwa boye quand tu les fais tu es maudit baza bandoki à bon attendeur salut bon service n'hésitez pas sokozali seul bozo ba nazo benga bino venez mi bali boya basi boya vaut mieux yango zo la ba femme seule
bazolinga ka botikala na ba église seul pour la bokoka ko raisonner te. Mais ce qu'on a dans mobile na yo akoyoko biso non ma femme, ça ne fait pas. Ndenge mo pe mobile distraction ezate moi ça zate okomaka kokeba prière ka bona bible ka kozongi na ndako. Boya awa to sala site pour sunga ba congolais, ko sunga ba angolais, ko sunga ba Congo Brazzaville. Boya na site na ngai na 0044 74 38 03 16 23. Okozwa mama la danoise toko solo la soki nzamba sungio okozwa mobali ya malamu okozwa mwasi ya malamu. En tout cas, live together. Relation tokos. Bye bye.